Église est un rassemblement, lisanga ya batu basangani pour na biti songolo. Si si. Église a raté batu basambela nzambe te. Église a lisanga, église a batu bale, église a batu politique, église a batu mela noir. Dans l'église a rassemblé batu basangana bakuta nanga pour partager avec mama solo na bango. Pour na ngapo na kimia, to kopesa na so mutala sengi loko monike asengi. Pesa etano ndam. Ketala o bazo kufana baza bandeko na yo. Ba bandeko nanga. So mutu ma batema na simazo tinga yo. Konga ozala zobate. Po mutu wana lobi ya kokima, biso ngala to kotikala. Alors so bato wana ba comprendre que peut-être te o akufa pe ba bandeko na biso, ba intérêt na biso na intérêt général ba batu nyonso. To zo intérêt na biso tandambu, mais intérêt pe mboka etika. La guerre eza banyama nyama mutabundaka na ba force abomana même mutabundaka na ba loi ba terre ça koma to benga to solola so abi bon ba benga ba boyo ya ko lemba te to lemba ka so eloka solution ba pesa ka toujours bo lemba ka te ba ko lemba bango te to ko benga ka bango to fanta ka to solola bolingi nini to lingi boye po na ba intérêt na mboka na kimia bon akile stop bo fanana po bato bakufa wana so bato mo batami na sima na bango batinda bango biso to bimbanya po bato bakozwa mengo bazo bakimi po bango intérêt po bazo yiba na sima bino bima kuna eza manière liboso eza ya batu eza ko solola ya mibale eza ya banyama parce que toza na deux manières de combattre batu ba combattre na ba loi banyama se combattre na bitumba alors biso Congo tokoza banyama te to bunda bitumba to tika batu bakufa na STT na manière wana ba guerre la guerre eza manière ba tuté wana banyama nde balinga ba bunda bya bomana te biso foto bunda na ba loi OK eza question malamu to le bela Lucifer et la kisi na latin lis porteur ferium lumière c'est-à-dire celui qui porte la lumière or moana n'origine nango ezalaki diable te ozomona or selon le texte biblique selon le Coran être la diable tout le monde que non bazola sabiso que il y avait un être parmi les archanges être l'archange c'est-à-dire ange en chef ange en chef c'est-à-dire ange généraux parmi les anges et texte de l'acception il y avait beaucoup des archanges mais un jour un ange a se rebellé a sali rébellion na ye lorsqu'il s'est rebellé azalaki nanu nakati ya monde ya nzambe être na monde ya nzambe c'est-à-dire Lucifer c'est-à-dire porteur de lumière c'est-à-dire muta azalaki na lumière za connaissance c'est-à-dire quelqu'un qui était tellement na intelligence et sagesse à osagana te Ingénieur 15 Bassele. 15 Bassele. 15 Bassele. Bien, bote mingi na balandi ya chaîne Abiso Kosaleka télévision et surtout ba abonné na Abiso za ko s'abonner à chaque fois bo misanga na ngai présentateur na bino premier ministre de la presse dont ozana le to na émission na Abiso Tokundo la Boyebi. Tokundo la Boyebi za émission oyo tozo ya beaucoup plus tu ya o batali spirituel to loba to ya ba pasteur to ya ba prophète évangéliste ba maître spirituel donc émission ezana pona bino nyoso Tokundo la Boyebi donc je crois que le lot ezali première édition ya émission na biso je crois bomona ngana ba émission misusu na ba chez porteur chez premier ministre et prix na ba bilo misusu mais le lot na o ezali première édition na Tokundo la Boyebi alors na Tokundo la Boyebi le lot tozana invité na évangéliste et trésor. Je crois que tant que personne a se présenter mais tous les évangéliste et trésor tous les sujet autre aussi ou parfois tomi tunaka ou parfois batomi pe bino ba abonné bomi tunaka donc bango bazana bien placé pour que ba faire voir biso to ba éclaircir biso peut-être ma question à biso mais pour nous aller gratter avant de continuer on peut ça merci d'abord na Kolo Mokili Jésus-Christ de Nazareth na pesimbote na Oyangandeko Daniel Amisi na pesimbote na Glory Jibongo derrière la caméra na pesimbote na concert na Sibasele na pesimbote na Fortina Curtis Kibala na pesimbote na Stella Babo Stella Babo la pesimbote. Bonjour évangéliste.
Bonjour Papa 15, ingénieur Bassel. Vraiment, je crois na chaîne Abisso ça bala liboso to yamba yo surtout l'émission Abisso oyo to kundola boyebi to kundola boyebi ces émission oyo to so yamba ndito lobaki na début ba pasteur ba père spirituel ba nyuso oyo bazalaka toujours na makambetale molemo donc sur bato koyeba ba abonné sur ce que c'est présenté ba évolution. Merci vraiment pour na malubope singayi. Oui. Kombo na ezali frère Trésor. Donc naza parmi les jeunes oyo tozo lutter pour na éveiller conscience pour vérité ba te belé pour na intérêt na bango pour na kwanga bazobo ya koloba mais biso do ndimi na biso kwanga na ministre to peut-être ba to ba koyo kama bonso to koloba o bango ba linga te zo sunga ba bazo ba kwanga ba ina biso mais comme eza vérité to lutter toujours toloba ya mona bunda pona ko éveiller conscience ya ba congolais ya ba africain pe ya mutu nyonso na planète terre oyo vraiment ako zwali baku alanda vraiment émission oyo na bika ozala décide vraiment à décider donc tokundola boye bizali mission oyo ndu toujours toujours ya ko faire éveiller ba bana nzambe ba congolais puis ba nyonso baza kolanda biso bon évangéliste Trésor le je crois que to bongisa ki 3 sujets auto kolobela ça ba sujet phare mais à part ba sujet on tozana ba sous question oyo to tuna la mingi parfois na ba cité na ba église to me peut reposer na sujet liboso to lobeli mingi prophétie importance ya prophétie na église tout importance de prophétie na biso bana nzambe zani. Bon, prophétie eza l'importance toujours pour na motiver moi na nzambe parce que Bible na ba chrétien Bible professeur liboso eza Bible pour na ba chrétien pour na olobela ba couche nyonso ya bato pour ngana na tebina émission na mutu ya bato nyonso na mutu ba chrétien mutu ba musulman mutu ba église des noirs mutu ba bouddhiste mutu ya bato nyonso donc ngana za na casquette ya mutu te na ba chrétien pour na bango professeur liboso eza Bible pour nyonso oyo nzamba alobe eza prophétie alors moi na nzamba zolanda ngo eza wana pona et confirmer toujours que maloba nzambe eza wana pona pesa makasi alors deuxième type de prophétie na ndenge nazolobela et kozala besoin moko eza pona verset biblique te mais ezo il faut eloko balobe na ye et contredire bible te l'importance ya prophétie ezali pona etambwisa mwana nzambe epesa makasi elakisa ba direction donc et guider ye et l'accès que tala nzelo zokende suka nango bakoyiba yo suka nango kosala accident donc la prophétie eza pona etambwisa mwana nzambe na nzela malamu ya moni importance ya prophétie eza wana pona besoin présent parce que ba verset sur la Bible chrétien yo kango 3 zo mona ondire eza ya kala te mais prophétie sur la PCE eza toujours un verset biblique mais eza peut-être na contexte mo ya ko comprendre nango te mais so eza grand lecteur au moins que verset wa PCE et prophétie wa PCE eza toujours maloba ya nzambe aloba na Bible donc rôle nango eza motiver mo na nzambe l'accès direction et que bisaye et motiver donc eza na ba facette belé on na ko détailler nyonso te vraiment donc eza ba facette belé ya liboso eza important et tambwisa na nzela malamu po nzambe olinga te mwana ye akende na libunga kuya na libulu bakobi se prophétie tala muto ngosa ne ba faire azesco peut-être qu'il y a moni apparence na ye boga mobalo ozolinga olinga tala aomema yo na piège donc la prophétie eza ne guide mwana nzambe na nzela ya malamu po sa nzambe eza mwana ye abunga nzela te donc wana ko la prophétie mais balobi eza na ba prophétie msu et décourager pe bato eza prophétie msu ba pesi yo et kaboli pe famille eza prophétie ba pesi pe o se décourager na makambo osambela. Ok, bon, so bi professeur de décourager mutu na ye naturellement mutu alinga toujours ba ibise mama malamu si so ki ba ibise ke tatande ko zabwe moi sana ozuiana bo suka mabe tellement mutu na ye aza défendatif pe atetites po auto kanisa to kanisa de ta ngengeza na orte c'est ça vu que doza limité ba website tala moi so lingi professeur bimi que moi so lingi suka nango tala ko mimona mabe mais yo tellement dans le temps présent apparence aux anneaux limités pour aux anneaux sous la mise nous va mise balé aux hommes alors et repanza peut-être na contexte repanza des fois
yango moni tozo senga maturité ezala na kati ya ba église na ba mosquée na ba kati ba temple so wa toza na maturité c'est-à-dire toza ba to ba sage pour na ngab na za sujet opposé na question so matanga ki na église to manquer ba to ba la sagesse donc dans la sagesse c'est ça la quête pour professeur monsieur Rob solo par rapport à nini manque ya ni na maturité ya sujet au traitant c'est ça il y a gérance gérant ba biso kama malamu mais yo tellement maturité za te ba ko so tala ta so papa binu mutabu ngabo ma au moment la bonne tout qui dit ça et cause après à so la zone ngabo ma siko yo na moment on ko yebisa papa et puis c'est comme sukanda yo finga ngana ça la bébé ndi ma ngana mona garçon mo boy ju mona uti tamu sa zoya na yeba na ye eza avion so ga bien biso mo atsa na kana plus ça pembeni awa ando za la chauffeur na ye na mona mutuka mutumo azo bimela mutuka na lupango ya zo legala katika avenue mutuka mini pour buki lokolo sko ngana ye tema na yeba ki bato batondi na tele longi na ye sanga somo na ye yebisa avion na di atala chauffeur na mo boy ake kuna ndele ki ba mikolo leke bele nde azo bisanga ke professeur bimaki ke papa ba mutazando ki yake ndako finga papa bangu ozomona vraiment ye ake go finga papa fingi ya fingi ye sko papa bi totala nzelo zo kende c'est bon comme place au Kenya dans le exemple on a la moni par rapport comment professeur Panzabat parce que tu as la manière de gérer ma camboute tu as tellement mis ma moto na vite profession c'est ça solo maintenant ça a deux contextes dans le il me souviens de la solo mais il faut que la deux discernement surtout tu as la sagesse si tu as la sagesse tu as cinq panzambe qui peut ser la sagesse biso nganga au cinq avion tu cinq mutu que ça m'a bêté mais sagesse c'est au big sabiso pour une femme sage c'est celle qui va bâtir sa maison. Banda le beleza na ba désordre parce que tu as la sagesse, tu as traité ma kambu, na ndenge il y a brutalité, il y a désordre comme ça vous avez raison mais raison peut baluki la paix. Si façon de traiter. Il y a retraitant pourtant il y a un moment peut résoudre la problème belé mais tellement biso lingi toujours, tellement biso le papa minnom to ndana na pese exemple. Yem ta avec le mari a freiner misana yo ya ki a fini papa bangu. Au moins est-ce que papa va bi côté zo kendo commande. Au moins si ko pe komi ko message na komi bongo ya yokaki bato yokaki et te pe bato ba panze na famille kwa nini sans maîtrise professeur bimi ye maîtrise atake finga papa botio papa pe alobi maloba et te pe incompréhension na famille bato so ba ini famille tout ça ya on albi prophétie tozala na motema moto ya retraiter makambo te so moni ke âge na yo na retraiter ba décision mususu eza différent sagesse ezama mbuka te ponga na 45 ans 50 ans ndeli kamunyo c'est comme sagesse ezanga âge donc pour nga le liboso so nginde ko bozolanda nga oza musulman oza chrétien oza muta église des noirs ba peso prophétie le liboso za ta ya ko manyolango kozala mutema moto te kala biso ba pa yo anoke tant solo ba lobi ana eza pe ya solo mais yo memela na mabe pandi pe famille na deuxième contexte comment professeur panza famille eza na deux questions tout ninga non et panza famille comment pour le long de toza boye naturellement religion et le liboso linga bangisa mutu bolanda bato ndenge ba religion bangisa mutu bofonga bato bolanda to kundola boye pour religion so bangisa mutu comment pour ça biso ke papa nde oza bo liboso ngo lokota $100,000 aux années 5 mais so biso liboso na cercueil ou bien autres accident déjà actuellement déjà psychologiquement aux autres déjà na nini na kobangisa yo oh tellement bato ba pesa professeur comment tellement la domaine ya manipulation ya psychologie ba comment ba lien na bango c'est-à-dire on va pirier akepa yebi atekelo 10 azama sana yo aluki abi ke masa ya 15 gérer 15 pirier bo solane akorrompre pour mukile lelo donc yeba mbongo devant mbongo mutu supa ko ya pa possible nazali aveugle ya moni tomona combien dans TV ba kosa bato belandi mabima na akosa aveugle po ba kosa ke mbongo po bato ba mona ke pasteur ngasa na nguya donc lelo ba professeur muso eza lokuta po nini bitsa muto na yebi ke ero pesa lo mobo aza na psychologie lamba déjà muso eza bato na ye abi msombo mais ya bien pesali et ko panza famille soki yo memi on a brutalité vraiment alors to memi on a kimia et qui le ba comme prophétie ingénieur 2 ans dans 2 ans au comme ministre Yohan Okei comme orgueil déjà comme il a fait dans le samedi si maman ça soit vraiment là comme orgueil parce que vous avez d'abord bien masse a changé parce peut-être façon de cabol peut bien la masse comme orgueil l'olendo banda comme ibo alors to mema lorsque qui no banzambe
zala na manière ya ko traiter yango na kimia pe luka ba sage na insister so sage aza pembe na ote vraiment luka te ba to ba kosunga yo po professeur musupe et mema yo na atezala kike ya eta trouble mais façon ya ko traiter yango pe memi bino na kimia to longola mutema moto pe ya mibale ba ke ba professeur musupe za lokuta pe bangisa yo ezango ya nzambe te mutema bulela za ba masa na ba yebi yo ba ke betela histoire uti poto asali boye ba memi ba disque tout ya bambio alors il faut lingani olombier o ya sengi. En tout cas merci beaucoup évangéliste et trésor, je crois que ban nzambe ba abonné ba vraiment aux ezali motoya parce que tout se posera pas question trop par rapport à les prophéties et c'est décourageant car prophétie c'est ça l'ande autour le bas mais je crois que explication est claire de comprendre au lobby na deuxième sujet surtout un sujet à témoignage. Donc le témoignage est-ce que ça censé il y a que témoignage de tout le monde souvent dans l'église le rôle à obika qui aux joies qui le commandé pour le canal église wana donc ça ka censé pas obligé battre l'émission le monsieur église battre sa caméra ba témoigner que au bandé ko bota to boti aux années problème il y a voyage je suis voyage est-ce que ça ka censé faut ça parce que le témoigner des fois battre na caméra bon exactement faut regarder le peu la mutema aussi OK ça question malamu lelo être de la mot église église est un rassemblement lisanga ya batu basangani pour na biti songolo église a raté batu basambela nzambe te église a lisanga ekoza la batu abale ekoza la batu politique ekoza batu amela noir donc église a rassemblé batu basanga na bakuta na pour ba partager avec mama solo na bango ekoza la paix batu ba basambela nzambe musuba ya paix ba beta masolo des rassemblement alors lelo tellement que to comme ici business na kati église oh na business to na mutu ça pour sa publicité au mona to na pour sa publicité alors au mona que jamais Jésus est resté un miracle a benga batu wana bando témoigner au mona te jamais au mona verset mo a benga batu na boya te bango boy to bo témoignage atika ko sala ngote so moni mutu bazo sala témoignage moi on est mabete pour na lingana za un peu na katikati ko témoigner muné na nzambe ezelo ko malam po ba te be ba même kawana bana kawana tant souye pas au botate asali 5 ans mususu pe asali 20 ans nzamba apesi mabota po na ngai ko témoigner na contexte ya ko motiver baninga eza malam po na ko pesa muninga eliki puis le kumanzambe mais sikoyo eto zwagango siko pona nzala deux manières tozo mona makambo ne tozabo eto témoigner na ndeke na sala business wala siko comme mabe donc témoigner na kati lisanga bandeko pona bien kiza lisanga ya bato abandeko nde moninga boye vraiment ngape tamsusu na musala songolo na sala ki 5 ans na domaine na journaliste oyo si na ndo kemba pe na beto makolo na kosala émission na zepe mo pe na kebo na zo sanga tâche aussi mais lelo nzamba suninga eza ko témoigner ko pesa baninga fort courage c'est ça courage ba forcer mais so comme dans contexte que ta rotia ba caméra beaucoup bisanza beaucoup nzambe ya mutu est-ce que eza mabe mais ko témoigner c'est une bonne chose pour nous motiver bato baza na même cas parce que ko tomber mutu so na même cas wana sko azomi tungisa na kilipanga panganga mais moninga wana o aleki a témoigner ngane na zaibo na zalaki kolala kutu na kati ya bikok nazola na kati église mais lelo nzamba pe singa na sombi lupango mutu so amona ke ye pas dans même cas te nzamba saleli c'est que azala makoki pa salela ngana ikampiko donc ko témoigner pour nous motiver baninga na contexte malamu ezabe mais c'est comme que gloire esonge pa ya mutu ekoli mabe ekomi dadi soki big soki nani nzambe ya kingana donc nzambe alongo ekomi nde dadi ya komi consommateur ya lokumu voilà ce que comme mabe mais so bazopesa lokumu na yawe na nzambe mokeli oyo apesi ye miracle wana so asali bolamu wana eza mabe te vraiment en tout cas merci beaucoup tout ça ko koba toujours ba sujet to beto za na 3 sujets ça côté ba sous question et ko bibi ma pesa ko bimale à ça ko répondre tout ça na invité na biso ana zo répondre kitoko troisième question na biso ezali par rapport ya makamto mo na mboka tant la makamla en général les habitumba les a peut-être ba souffrance banine est-ce que ezaka ka ba souffrance surtout to toucher point ya makamto tout ça nango ya ba est bitumba ezaka photo belle la mena nzambe to ezana makamsu bakamsu c'est la pe biso mo bato organisation na biso moko to boyoka na biso mo bato ezaka censé to benga ka nzambe na makambo
Ok, otuni question malamu. Na mukilo yo mutu mota vivre sans conflit. Pour ya bato balandinga comment vous vivre sans conflit pour nga nazana nga mutu luka problème te même yo luka ba problème te ba lukela luka problème. Yeba le titre okufa conflit ils ont faire partie neti bino boza ba journaliste boza ba animateurs sociaux. Donc bino nde bozo permettre société bo faire vivre société. Parmi les animateurs sociaux boza wana bo ma société kende na malam. Alors lelo na géopolitique et tout le monde na géopolitique ça dit tout le monde en relation avec pays mususu entre biso toujours ils ont deux façons oyo lelo pona mutas lelo rezo pana mutako lelo pana yo par la diplomatie ça dit na dialogue na solo là bon solo li ketala na diplomatie ngana za na posa na lelo pana yo tala na na voie normale gagnant et bosolo li tala biso senga bo pe sala biso bo sala bo et ça la deuxième manière il y a rezoler pas mutu to ko utiliser force si au moins que na kati ya zamba to na deux types nyama to na lion pour na kanga nyama a utiliser la force si lion en Hollande a utiliser force to na nyama musu to benga renard a utiliser rise à cause ça yo notre mona le corbeau le renard ana ba stratégie la stratégie moi boy na bunda bitumba na yo net lui ala ndara yo a utiliser le moyen lui a utiliser la force pour aboter le loko mais utiliser on a ndenge ya rise et to bi rise ça dit maele mongo ya détourner pour na suka mais la ba bende ko balinga alors et to mona bitumba tout et to bunda bitumba to ka satele bitumba ne to bunda wana ezelo kama be na bitumba tout to ko utiliser pe to ko bénéficier de loko malam si alors et to bitumba est ça la origine na bitumba na on moyen kota na profondeur exacte pour toza quand même na ba limite mususu il faut respecter. Alors bitumba no c'est la origine na jamais moto milingo ko bima sans moto ezala donc c'est impossible na na ba milingo bima te pour moto ezala et so tselinga moto na sima bo mo na ba milingo no bima évangéliste pasteur frère trésor biliso ya moto ça dit que ba milingo bi po ba tsenga moto ça dit bitumba est eza na origine na bitumba wana alors on a ba origine wana tena kota on a expliqué ba to ba lingi ba yeba bino mo sala ba recherche maintenant on le bela par rapport na tina nango pe comment to s'en sortir nango c'est ça c'est ça alors pour na to la deux manières de s'en sortir manière liboso eza ya batu eza ko solola ya mibale eza ya banyama parce que to la deux manières de combattre batu ba combattre na ba loi banyama c'est combattre na bitumba alors biso kongo to ko za banyama te to bunda bitumba to tika batu bakufa na STT na manière wala ba guerre eza manière ba tuté wala banyama nde balinga ba bunda ba bomana te biso foto bunda na ba loi ndeza ba humain bitumba ko beta avancer ko bomeza banyama nde basalaka alors so mutalinga tsa ba bunda ba minduki ba boma batu ngala zala kana te na fini no banyama te mais yemo comprendre c'est banyama nde ba bunda ba boma biso ba tuto bunda na ba loi alors to yeba batu wana to fanda na banko fanda na mutu ezate ko bima mutu pamba non batu bakanisa soki ba bengi bo solo na mutu nde bimiyuma non ko solo la eza manière ya malamu ta ya mutu aza normal so bango ba bibo to solo la te et comme compréhension pour na ngai to tsana ba ego musu na se to benga batu ba bande ko na biso na ba musu baza na sima na bango mais bango ba tsa bande ko biso ba bima liboso to benga na bango to solo la bango bolingi nini o to lingi boy pona nga pona kimia to ko pesa na so mutu ala sengi loko monike asengi pesa etana ndam ketala o bazo kufana baza bandeko na yo babandeko na so mutu ma baza na sima zo tinga yo konga ozala zobate po mutu wana lobi akokima biso ngala to kotikala alors so bato wana ba comprendre que peut-être te o akufa pe babandeko na biso l'intérêt na biso na intérêt général bato nyonso to zo intérêt na biso tandambu mais intérêt pe amboka etikala sisi to kana nani pona ngai bato azoboya la guerre eza banyama nyama mutabunda na ba force abomana mais mutabunda na ba loi ba terre ça koma to benga to solola so abi bon ba benga ba boyo ya ko lemba te to lemba ka so la solution ba pesa toujours bon to lemba te ba ko lemba bango te to ko benga ka bango to fanta ka to solola bolingi nini to lingi boye pour avoir intérêt na mboka na kimia bon akile stop bo zanan po
po bato bakufa na so bato mo batame na sima na bango batinda bango biso to bimbanya po bato ba ko mengo ba zo bakimi po bango intérêt po bazo yiba na sima bino bima kuna eza bino bo bunda entre bino ba congolais isa biso te est-ce que ça ba rwandais est-ce que ça biso ba mindele eza bino ba congolais mo bino bo bunda alors to tsana bato ba landanga uzana mutu so ya M23 so na zo landanga yi bato bakufa ba za ba ndeko na biso to tsana nu ke bato ba otinda otamsusu wana ba tinda ngana to bomba ndeko ba ozongo pala bango alors ba kufa ta suba ndeko no baza parmi bato wana to tsana se to solola to bongisa pour intérêt na biso nyonso za kimia alors soki pe bono ozola na côté oza kota pouvoir balingi nini o balingi bo pesa loro boye boyo kanana po bo mima ona kimia na place to zalina elonga na sengi bino yango ne take ndeko na bino bo tsana na se bo ngona okete to pesa te alors to kende wapi to kende sko wapi yebisanga to kende wapi selon bino to kende wapi boyo kangana bolingi to kende wapi bo fandia ata boyo ko ya bolemba bango te bango ya kaka bo vengi bango botalisi bango bolinga 100% te bozo ata 60% na botika na kimi kota oyo ezana bon ina pour ça kufana to zongisa bango te ba or na biso ba yibati esi la raté ba to kufana to zongala bango te ba zonga te donc to timo lango lelo lobi nza bata miracle mo banda ba yiba biso pe esi la raté yango na sengi etage ndeko na bino botano na se bino bozana ngambu kuna boyo kapio koto bino pe koto bozana ma liste tobe boto kanga bango te c'est pour ça li bongo senge bozapi mabe c'est ça bo tsaba ninga piège bo ya yena intention boyo kana bino bobite bo teke bo tumba te bo tsaba on intention mabe te to kimia bo solo balinga ki 10 te bo ata 5 ata 6 kimia kota na mboka. En tout cas merci beaucoup évangéliste, je crois que si je te simba to bongisa ki pona bino yango wana metozana basu question ebimé et puis la question mususu oyo ya katolo baka paraza to ko na ba cité évangéliste et trésor dans la question moko parfois ba abonné na bato wala na biso et kilekila bango mais question est un peu compliqué tout peut un peu na ibité na benga ndenge nini ezana pasteur moko aza mundele na landa il faut le biké nzambe wana kande Lucifer donc nzambe ye wana kande Lucifer bon yo tant qu'évangéliste na ibité soki orozo ndenge nini pona yo azana raison to alobela na sens nini. Ok, eza question mo malamu. Tolobela Lucifer et la kisi na latin lis porteur ferium lumière. C'est-à-dire celui qui porte la lumière. Or moana n'origine ngo ezala ki diable était. Ozomona. Or selon le texte biblique, selon le Coran, être la diable, tout le monde que non, bazola sabiso que il y avait un être parmi les archanges. Être l'archange, c'est-à-dire ange en chef. Ange en chef, c'est-à-dire ange généraux parmi les anges. Et texte de l'acception, il y avait beaucoup des archanges. Mais un jour, un ange a se rebellé, a sali rébellion. Lorsqu'il s'est rebellé, azalaki nanu nakati ya monde ya nzambe, être le monde ya nzambe, c'est-à-dire Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière, c'est-à-dire muta azalaki na lumière za connaissance, c'est-à-dire quelqu'un qui était tellement intelligence et sagesse à Osaganati. Un jour, il a décidé à créer trône na Est, à créer na septentrion, c'est-à-dire à créer siège na pour Gumba Melaye. Alors l'intention na loba qui a monté et Nzamba a rejeté Babouaki et lorsqu'il a quitté a vu deux combos. A commis Satana, Satana c'est-à-dire Moutoyo a s'opposé à Nzamba. Satan signifie opposant. A vu deuxième combo diable, c'est-à-dire diable là qui si Moutoyo a divisé le royaume Nzambe, a quitté un tiers des anges. Diabolos, c'est-à-dire Moutoyo a divisé le royaume Yanani Nzambe. Alors, comment Lucifer a commis Satan ou a commis Nzambe? Alors, c'est la question malade. Or, l'origine, mon Lucifer est là qui s'est tout simplement porté des lumières. Oh, Jésus aussi, il est l'étoile brillante du matin. Donc, d'où, Martin Luther a l'obité, de la division. Donc, division dans l'église na biso po nini na o tali vérité longa na loba bolandanga mutu moko te ayebi vérité azali na choquer mutu te biso tout tozo bunda to yeba vérité c'est-à-dire na ko yeba vérité pas muta catholique na ko yeba vérité pas muta église des noirs parce que moi même so to kansani na kansa ke muta catholique nde azana erreur on so muta biki olene misunité po na biso to tsasko te lokola biso to le misunité ke to leki baninga ngana bo eloko wana ozomona c'est-à-dire tokoza na
na kati ya unité na diversité maintenant mutu na façon ya ko travailler ozomona tolongola ke biso toza na le véritable bansu baza na erreur tolongola eloko wana mais soki bike na église na biso doctrine na biso tolia misunité wana eza malamu mais koloba te soki oyo eza na vérité baninga baza batrike baza na erreur elonga na boye yango wana c'est-à-dire tondima ke nga na boye nanga point de vue na ye mais nazwa te soki bato batikali baza dans l'erreur dans les noirs dans les satans oh nous sommes dans les véritables c'est faux donc vérité mutu moko aza nango aza te biso tout tozobunda toyeba tozolite toyeba mais personne ne connaît mieux que tout pour plus que les autres mutu moko aza bongo aza te catholique toza na place tokozwa mpe makambo malamu epai na ye mutu église des noirs aza mpe makambo akopesa biso ya malamu musulman aza mpe makambo na ye ya malamu akopesa biso bachrétien chrétien mpe aza makambo akopesa musulman catholique bango mpe baza bachrétien bapesa mpe makambo so mpe bachrétien ya l'église des rêveurs chrétien d'église des rêveurs aza mpe makambo malamu azoepa mutu ya catholique si tomonaka te ke nga mutu église des rêveurs naleki mutu ya catholique wana ekomi orgueil mpe arrogance mpe yango ezopanza biso toyokanaka te eza ntina moko te zwake ngai nayokanaka na ye te non na kati mabe mais ngai nazondimaka bateme na ngai fo naloba na nom de Jésus mais catholique abi te ngai au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit nyonso wana mutu na mutu andima opinion moninga mais natia teke ngai naza na vérité oyo batike baza na erreur ça devait orgueil mpe eza mabe opinion na yo toyoki yango mais koloba te oleki catholique oleki musulman oleki église des noirs oleki bouddhiste oleki soki nani te opinion na tondimi yango oza na vérité koleka baninga te oza na idée na yo tokoyekola yango mpe na malamu mais toloba teke yo oleki baninga en tout cas merci beaucoup évangéliste très en tout cas ba réponse na et sauver biso mingi et surtout peuple de Dieu ndenge to lobaki te veza ngona te veza temps to zwa ki moi temps pour na émission surtout kundola boyebi émission to kundola boyebi na ibse na début o ezali première édition les émissions où toujours un pasteur évangéliste bana nzambe nyonso ba maître spirituel ou tout le bama molimo pour que tu comprendre ma camp parfois est compliqué biso en tout cas to sengi merci d'abord na yemoko mokolo mokili Jésus-Christ de Nazareth na pesi merci na Glory Djibongo ici ma caméra de yesu na boki to ka bien te en tout cas la pesi mbote na elonga depuis ministère de jeunesse na pesi mbote na Daniel Amis depuis ministère de jeunesse wana bande ko na pesi mbote na mairie mbala mairie Luki mbote na pesi mbote na famille Luki na labino fort na pesi mbote encore na Fortina Kibala Curtis na pesi mbote na Babo Stella bébé Milka et Yaou Kibala donc na pesi mbote na bino na pesi mbote na Kevin Kibala bambote belé basele na pesi mbote na famille basele mobima to soki nzambe azonte to mona biso na bino na émission na biso to kundola boyebi bye. Ingénieur 15 Bassele. 15 Bassele. 15 Bassele.